N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. www.potonapoto.com. Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter-Express Business. Tout le monde na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de bakoli, ça a 2 jours livré à Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends, la province Nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mongonayo, Nato Mouké. Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. La musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Son oreille écoute toujours de belles chansons, écoute toujours de très belles chansons du monde. Et puis il est passionné de la musique. Sa musique, c'est sa passion. Il a aimé la musique depuis son enfance. Et puis il est parmi les artistes emblématiques de la musique congolaise. Il est le patron du groupe Jet Set. Et puis à part ça, il fait la fierté de la musique congolaise partout où il est. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous sommes à la République démocratique du Congo. Nous sommes dans la commune de Lingwala, précisément au quartier Bonvent. Nous sommes chez les padres, Nika Boroni, Nafer Ego, l'agence des nuances. Nous allons parler de tout sauf de rien. Voilà pourquoi je vous dis, soyez scotchés, connectés à suivre cette émission. Bonjour les padres. Bonjour Jancy. Bonne santé. Ça va, Ndo Moniga? Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Bon, dimanche, on a battu tout Bazo dans Bisso et puis en particulier, dans l'émission, on a déjà dans Landarango. Et nazo j'étais là avec l'oge Bafler pour l'animation de cette émission, donc c'est que l'émission ils ont vraiment émission ils ont suivi na Baraka chez les patrons Serge Kayembe honorable et na Sepelia. La présentation on a déjà na début ni nezangi oyo bokyo bakisa. Ah nazaka amoureux à musique, je pense que l'eau ezangi na honte. Et l'eau ezangi té nazaka amoureux à musique na linga musique. Ben voilà, il y a un peu ça surtout ça là. Torobanda na actualité ya Ferregola, Ferregola autre ça la tournée naie na Angola na Luanda. Autant que vous allez peine à Lubumbashi, accueil zalaki gravement. Oui, accueil zalaki bien et puis nazo remercier bana Luanda. N'accueil na façon ba yambela ki mouvement, ba concert elle qui tellement bien et puis biso to lobara que nous na Angola na ngaokenango chaque 2 ans. Chaque 2 ans ou chaque 3 ans. Et en tout cas, vraiment l'équipe bien, Kozon en Abisso, et Tokenaki, Lubumbashi, Tobeti na Lubumbashi, Tobeti concert VIP, ils ont vraiment très bien. Et Toko Kozon invitation au gouvernement, Tokendai Kobeta na
na Kolwezi chez gouverneur Mouej donc nous beta panaye après tozongi après bon et voilà. Parlons toujours de l'actualité de Ferregola. Ferregola, tu as remarqué tant Mikolo, c'est comme si on commis ma casse dans les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, je crois partout dans les réseaux sociaux. Et puis tout le monde qui au lancé qui officiellement extrait, il y a clip, il y a fautif, il y a Moko, il y a artiste non Mark House. Dites-nous un peu. Ouais mais bon. Tolingami critique poto bongisa. Tolingami critique poto bongisa. Je pense le monde des réseaux sociaux ils a quand même moi l'écolo na minito yo et tous en bateau tous en équipe oyo baza pona yango baza osala effort parce que faut yeba no biso na chaîne na biso o tous en ngo Ferregola TV to uti ko réinitialiser yango donc to uti ko bandela ngo il y a c'est là une année déjà donc babilo nyonso parce que ça là qui rego ça là qui moi éparpillé ba nzembo mususu ça là qui boye ça boye to sal nyonso to recadrer yango donc to bandela nyonso à zéro donc so tali banzembo mususu ya kala na sala qui na ba vu belé mais nyonso ezali ya ko bandela parce que to ça sur na chaîne oyo soki moto a besoin ata la musique à faire à okene na Ferregola TV à otala babilo nyonso. Parlons un peu aussi na Italie ba clip Ferregola ces derniers temps c'est comme si aux ont misé et belé na ba clip to éviter ba cacher oyozo zoeze belé ya onde ozo se sacrifier vraiment na ba clip to et ça rendre na lobaki na debi ça passionnel. Bon nde to lobaka que notre to linga critique poto bongisa soko tali ba clip oyo Ferregola bando sa liboso na oyo omona que ça différent. Toujours ça les forts la qualité parce que bande on a besoin toujours tala ça va clip pas bien et les lots ba fan na biso ka tout ça critiquer ceux qui au salé loko et ça na qualité au ba lingité directement critiquer les autres il y a on ça les forts na gros ça la temps c'est vrai ils ont coûté vraiment beaucoup d'argent mais on n'a pas le choix et les lots clip ya fautif tout ça on a Kinshasa mais tout ça les fort tout ça on a Congo mais tout ça les fort et puis manamwa qualité et banze mususu ya ba guide digital les ali wana tout ça déjà na ba clip sur tali clip wana nazana na lox pratiquement c'est comme si ça on peut na Russie na éviter voilà wana ils ont ba image mususu to salade déjà na Russie surtout le baga que non moni précis na ngote tout ça elo ka na programme ba partie mususu za Russie et clip ya guide digital les ali clip ya Nicolas les ali clip ya Rossignol si na sala yango déjà ba c'est roko nazana lox mais toujours ta la ka malé toujours c'est la maramna biso entre temps le quoi toujours na studio to ba que non aso to vandi to tellement ba faire na biso moi quelque chose le temps to lamba blog dans la studio quoi siko eloni ne sala que Ferregola ba clip ba zozela ba audio ba yoki ba yembi et puis ba clip ezo ya toujours na retard Kaselo nazolo baga yango le lobo ceux qui toza pressé à rosale loko to boa rondengo wana c'est les critiques les gens ils vont critiquer ils vont dire bon voilà nzembo ça bien mais ils ont mérité clipoter ya to ça l'effort malembe surtout ko ka la nion so penza te mais maximum to tchela bango ta moi quelque chose hein oui ça la sur album mais il 30 titres to tchela bango ta soit 15 16 blo mwandengo wana deux ça la geno to go banda soute que to vandi bo cameraman na yemba la moko ba filmer approcher na TV on a tout respecté ba fan na biso soute de qualité oyo bazo mon la biso non je pense que tout ça les photos tika la wana. Parlons maintenant de pourquoi tu m'as fait ça. Du docteur Njadi il était ta don de Dieu. Quand on a mon clip wana je me suis demandé nabi waouh Ferregola José des nuances. Au tala film il y a Katalea. Et si oyo Katalea abomaka type moi libum nene boy ala ça un peu na bassi Katalea oui au tourna clip on a kuna parce que ça parmi ne bat balobaka na ba quartier na aussi on ba te ba msumo na ba débattre à tourne place Katalea ça la film wana non ngala sali siko esika Ludacris à sala 10e anniversaire nae ils a une château moko c'est vrai château on a pour découvrir en gros na sala château on je pense dans les Unis na loi tout une château quoi mais bon ils ont à peu près n'importe quoi film wala Katalea ba château hein vous n'allez pas vraiment dans un truc ancien un château ya roi quoi donc il y a toute place on a sala qui na chambre mon na salle na chambre roi na chambre mon na salle na chambre reine na linga qui vraiment dans idéologie wana quoi OK sikoyo na ba clip wana tout mon château c'est sika oyo surtout ba château ancien on les sika au esprit ezalaka
Ils ont dit première fois que tu as un château, mais ça n'a déjà que tu as un château. Oh non, on a un goloite. Non, la golo na kota déjà ninu wana blo ebele ba fête ba ninu tout ça boye. Mais na lingaki un truc à l'ancienne pour na nini na nzemo na temps nazol ba pourquoi tu m'as fait ça na lingaki za la vraiment conception. Na opé ça coûte non madame na ngai parce que grâce à elle. Donc conception là en fait c'est elle vraiment mutu a boulé la conception na et merci na Chris Kai na filma Joana donc na linga qui vraiment ils ont la truc à l'ancienne des total ba film ba les Gaulois des total ba film ya ba les marquis à l'époque histoire française à l'époque on a donné linga qui ça vraiment na idéologie on a quoi. Maintenant tu côté na kati ya Nzembo ya pourquoi tu m'as fait ça pour tout décortiquer chanson dédiée à Dr Njadi le tétadon de Dieu que je salue au bâtonnier sur la Facebook et comme une photo ah Dr Njadi le tétadon habite nga batinde la nga photo belé no ezaïe bon je ne sais pas mais bien sûr ezaïe to zayete mais mutu nini ozo tuna nga na ebite batche na ba réseaux sociaux. Je ne sais pas, on a côté les réseaux sociaux vraiment. Donc on a évité la polémique dans Basala. Na côté OK, nous allons maintenant parler de eza parti mo boé nakati pourquoi tu m'as fait ça. Au lobby kinduma mobali baye barayango na biemate. Sikoyo kinduma mobali entre nos bisomi baye et surtout kinduma mobali baye bakango na biemate o. Atalati 3 pièces tout barazin. Nzoka chukuma mulele na butu wala ti chuna baby mwana malamu nazolo baboye biso mibali kinduma na biso za vraiment musikate mibali mobali yawo to bonomo na ontant tozokola boza na vie mo boye mais azana sapato na kati ya car na coffre na yazana ba chemise a rechanger mais alati couper awobi mape awa bolati lipapa ozo comprendre. Voilà il est pas mais tant au bimika na quoi on s'est changé kinduma mobali ba on a bien maté donc mobali ninga zana ko loba abimika awa metam so zana bilama na voiture mais ils en a film sous na quartier ala tarba mini jeep ba tutu ba lobaga no fio azan ndumba mais et pourtant o ala titu na be mais pourtant tam so zana malama azan ndumba te mais sa façon na ya ko s'habiller mais ba retraiter le roi de ndumba maintenant oyo tam sous mobali moko ala tinega pantalon na ni na telemi na ko OK suka na yaya. Donc, les à peu près les na olobela on voit. Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter-Express Business. Tout le monde na bateau pe na avion. En tout cas, il pas na biso ba collier ça la ka 2 jours livré na Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc il on va vendredi au plus tard mardi bozana yango. Petit colis. Grand colis. Pona na mabwanga na bibongisi ezate. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends la province nini. Sokoko makaka na primuske. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mbongonayo, Nato Mouké. Fabiso d'Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. Faire rigole à José de Nuance, le padre, Nika Boronina. Artiste Luambo Makiadi, a représenté Nini Panayo. Artiste Luambo Makiadi a représenté Ebele Panangai parce que Nakokola Nangai.
je pense na koli na odemba na toi na yoka yango trop. Parce que na kati ya nzemboana pourquoi tu m'as fait ça et ça na partie oyobi na mokili tour à tour lelo yolobi ya moninga o mama. Kasi na mokili tour à tour tanga na zaki mo moke na zokola. So batindinga par exemple Hervé kende somba coca. Na ba bar on tanga na somba tam so batindinga na zakata msu na vandi. Na yoki nzembo wana ti ekosila donc ça ba nostalgie moko boye oyoyo na kola nango donc na kola vraiment na oge jazz na yoka ngo tellement trop donc na en fait na arriva eloko mobo na loba un jour nga so na kola funa za musicien funa imba lokola neti funa imba lokola Carlito funa na koma obeta guitare lokola Lwambo mais malheureusement na obeta guitare te mais vraiment soué na ngezala ki lokola na yekola piano ça va. Donc soué na nga na kola vraiment na odemba ya ono monaka lelo nzembo na nga liboso na tia na vie na nga na ndoloba toujours faut ezala rumba ya ona tia vita imana. Nakatia pourquoi tu m'as fait ça fait rigole à José de Nuance. Ozaki un état d'esprit ni temps ozaki koma nzembo wana pourquoi tu m'as fait ça et puis pourquoi au poney titre pourquoi tu m'as fait ça. Pourquoi tu m'as fait ça je pense na ndolanda film moko boyeye pour moi natala trop ba film. Nandolanda film et moko boye na moi na zoka le babi mais pourquoi tu m'as fait ça à chaque temps tu me fais toujours ça pourquoi tu me fais ça pourquoi tu me fais ça alors on a réfléchi on a dit oui na bengi parole na tout travail na ye na bi na zona na ilo moko boye pourquoi tu m'as fait ça na zona ilo moko boye zo elangai Ferregola yemba tala simazonga moto na zaki na mo ba lo na nga na zaki na ngo déjà na zaki susu na Doleste appelé la kina concert pour mon aïe ou maté bolingo betie pour biso to rabanduli c'est tam suto yemba bo zo yemba mer et ça bolingo ndem de beta biso après na mokili tura ya lelo ya lobi ya moninga na biso na sangisi loko yo ego pesa mo bien na bengi parole na to travailler na après yepe na babulne abogelenga présence à moto connaît vongwana kamakala o y affection de commissaire donc voilà. Et au ça là pourquoi tu m'as fait ça mbala moko na bia non le rôle la docteur l'été tazani a besoin de l'eau moko boya rapide na bia bon na tile pourquoi tu m'as fait ça tout ça quand on a kati ya décortiquer ba chanson ya fait rigola tout ça peut qu'un album qu'est-ce que j'avais dit na trier titre moko lokola ekoti ya nzube na kati ekoti ya nzube ezaki chanson au dédié qui en gros je crois na Mississippi na kati ya nzimbo wana lobi Mississippi okomi master ya bato ya pont funèbre olingina kufa pole ya mbongo ya commission ya cercueil na ngai oui ben lelo eza baba en fait nako expliquer on ndeni eza na bato ebele lelo ba comprendre sens ya bolingo kaka te il y a des gens qui sont prêts aujourd'hui à kufa pona bolingo tout le monde a ba on peut que non ben voilà surtout tout le monde en a poto moto s'est suicidé moto sali bobani saboye alors biso tozo pesa nazo pesa exemple est-ce que olingina kufa po na web sabo que no tika ko sala o zo sala ngai olingina kufa po le mbongo cercueil po le mbongo commission cercueil na ngai parce que ezana batu lelo to koma omona moninga na ya kufi master na ya kufi mais obosani kutu ke no wana zaki na master na yo kaka yo moto bandi le mbongo commission mbongo commission ya mutu kutu na bakundi ete yo bandi ya déjà mbongo commission ya master na yo deux ans na bato belé to ba reno botika lelo to mona bato mingi ba komi na intérêt soki na matanga ebi ke no fois cha mutu ona po ba ko kabola mbongo po nga na kozala wana tout ça boy mais tant mutu na tant so zaki en vie bozaki na ba master te mutu tant zaki en vie o assista ke ekutu te mais yo mutu liboso o luko ya nete faut pesa mbongo commission nga ne fona ke lukani ni boto mona ngwe belé ya on lokwa biso to ça ba éducateur ya masse tout ça effort ya ko lancer mo ba pic pour na ba comprendre quand même quoi. Et puis artiste au Carlito au CPLaranaï pour la voix naïe tout pour l'attitude naïe n'engazalaka tout n'est parce que c'est que j'ai remarqué la bandie munayo tu rends toujours hommage à l'artiste Yakala. Oui ben là ça Carlito en tout cas vraiment pour sa voix en tout cas na linga voix naïe mais naïe carrière naïe n'enge à saler la montée bon ngala zaï na jeune nabi carrière nande asala ki monter mais vraiment pour savoir naza passionné nango ba Luciana de Mingongo hein ba vient absolument débat ba balandaka eloko ya malamu moi je pense nandolo ba un jour nzambe soit pesinga Mingongo lo ya ye ozala bien
mais na yebaka te nga pe nazala mwa mongongo wana kati ko découvrira na nzembo ni Carlito là ouf nzembo moko boye na otala nzembo wana sala nguna 1978 so batindinga koka na che koka na nazo kende na okanze moboye alangi manina lo beni na ngai okotela ngai bande kwenda nyandimela ngai nasangi na beleli moto ya mbelanga basiru wana na yoka yango alangi après lisusu na yoka tongo ya lelo tongo ya makambo mama ndoto nalotaki napekisaki yoko kene nalingaki te tokamona tala lelo komi komanga na si na bali soki otala dio aye na pepe kale na si na bali donc fololo nalilita kene nalilita ya mama osenga bolimisi donc nayoka babiloko wana tellement trop na ndolo bavuma parce que bamiziki na biso lelo tokomi obete ekomi mwa moderniser mwa moke mais mpona kozonga mpenza na bavrai rumba fo ozonga na source yango na aire mongo nazongaka na source mpona koyoka surtout nayokaka bango mingi. Voilà. Ferrigola, merci. Toujours avancer, toujours na trier les sous-titres moko parce que moi je prends toujours mon temps. Il y a Royo Kara, ton ami qui est dans une émission, na tel artiste, je dois prendre dans mon temps. Nengi maître dans la Kisanga et l'honorable Serge K. et Mémoire Vita, le disque dur de la presse congolaise. Dans une monotonie. La carte chanson monotonie. On a la kangi et aussi que ça a évité ce que vous avez moi si qui salakinde qui oh bah non la tonne qui salakinde qui a momote kaboli famille gloire tsai banoko balula bavoise balula baya balula ngamoko mokolobo et arrivera na ba na quartier et arrivera na quartier tam mususu ba l'époque on attend biso tozoko là et na momi mo na quartier donc ça dire ba tout ba ça il a des programme quoi ba ça il a des programme mais et dans la batumusu tozana ba batumusu oyo lelo ayebi ko lingate mais akenda côté moi lo déjà ki momi wana za momi nae ozo prend oh tika wana momi nanga ba siro na bozo kola ya ona siko ko za la peta mususu na yembi siko lisolo za palais moko bo na lupango moko boye donc ça dire momi mo azali na lupango wana na banoko na ba papa leki o comprendre bango nyoso muteme za la na petit wana mais aza petit momina ya aza momia legi na bango yo benga ki salaki ndeki momia legi na bango ya no bisko kino ki salaki ndeki ya mte kaboli famille ba voisin balula ba ya balula nga moko nde mokolobor donc mokolobor aga mokolobor donc voilà Ferrigola José Denian, c'est un plaisir toujours avancer toujours tailleur Ferrigola la chanson tailleur ils ont parti mon nayoki yango équipe langa mobimba ils ont parti mon hobby ndumba te kaka love te ndumba te kaka bolingo te kaka soulagement ataka talita bisa bisu te pona ngonga oui ngonga parce que ndumba na zona parti on ndeni ndumba obi ke na bi ke parti on ekoki kola musabate belé. Bon, comment les gars, après ça, t'es l'établi sa bisu à la raté. Peut-être que tu me toi, émission, il y a tu me souviens, mais là, ils sont les logos nini. On s'en comprend. En gros, si c'est l'on ndumba. Oh, ndumba dans la tente. Ndumba tente, ndumba do sala musala pour na aller sa bananae. www.poto.com